Bandeko balandi, bandeko balanda émission ya bino yango émission tolobelaka toujours vérité. On est là, tu es sur la bino, tu es sur la solo, ils ont les calacines, ils ont bougé monde. Tu es bête sur la Mike Kalambai. Les qui n'a bino moi, n'a bino Mireille Kabongo, je suis là, Nazana pour la bino, pour bopé, ça a biso ma solo, biso zone, c'est la réponse. Mais ko bête le solo, il y a les lots, le solo, il y a somme, ndeka, to so yo kaka. Maman Langai, bonjour, bonjour. Bonjour, Méa. Ok, maman, présentez biso na kombo na nani. Bonjour, iba kombo le monde entier ba yoza nani. Kombo na Charlène Kuiba. Fabien na Chacha. Merci beaucoup maman Chacha. Tout na ba question répondre biso na po biso toza na biso na biso de côté. Toza kapoto yo kabino bobete biso biso. Ba biso so mal karamba ya divorce. Mosa na nzamba divorce. Yo moni ondeni. Ici on est sur la passe, mais ce qui à moi qui ça ne va pas, choix il fallait ça déjà passé. Ça ne va pas ni ce qui déjà que Mike Kalamba déjà tout comme déjà banana moi sona ba balana tant que frère en Christ tant que asa exemplaire on a biso nyonso tout au landa yé po oya zote ya biso na ba nzembu na ye na makambu na ye donc faut biso ne tout ba auto landa ye. Yo moni ndenge ni zo sala ndenge nini ete biso na listo ça ndenge et ça la passe. La situation est comme elle est, le foyer n'est pas. Quand on fait un jambe, le but est qu'un homme doit être police. Mais comme il est, moi si la idée, pourquoi il faut bomber? Donc à ma bé, où il y a passé, il fait la yambo. Bien sûr, mon seul un jambe, mais à ça, à peu près. So de l'eau, quand on est salami, il fallait des mois si on doit bomber. Ils ont passé. Ça passe et puis ndenge pe et l'obamaka. Donc n'est-ce pas bani bani sur la côte. Donc la côte digéra. Merci maman Chacha, maman Chacha. Tant que moi si exemple nous on peut ça na moi si wana. Est-ce que c'est vrai il faut divorcer? Est-ce que c'est vrai il faut tika mobali na ena ba oya yoki? Il paraît que on est yoki que non akanga ki mobali na ena moi si akanga ki ba message que moi si ba lobi pour les meilleurs pour le pire. C'est ça non? O ba biso pour les meilleurs pour le pire. Est-ce que pire en onde ya mwana oya sali ou bien atiki mobali na ena ba leçon du be à garder libala na. C'est ça biso na moi conseil moko pour ngai. Moi si à sali mabe. Quelle question ma bien mobile on y a ndenge ni. Ah ça on va mobile partout et là il fallait ça là. Ce qui est à Kanga qui est bien sûr dans mon message fallait abomba. Pas bon ça entre bango qui a exposé la télé na internet. Pour les gens son non il y a yemo kopena moi c'est. Donc au mi bimisa kaka boé. Batala incapacité mobile face à la qui n'a pas. Enga elor na loba biso basi mabala mikolo eu maté parce que ta monter à minene ba mabala ba papa na biso tie mumeli boye okasi papa so basala mabete c'est ça basala pe mabe omsu o papa so basala emsu mai kalamba ya sali en biso papa so ba bota pe libanda mais jamais maman kanga biloko akei. Et ça, secret à libala na bango, secret à couple. A kasi tangu ya kei wana, mobile oya ok kobala, a osala parfait. Ah, c'est ça. Entre guillemets, a osala parfait. Donc hier a nos akasoki akangi mobile na mwasi ya boye, akangi mobile na mwasi ya boye, maintenant c'est ça réputation na yemo. Va bien compter mobile. Yango elo na opesa ye kaka fallait ça na maîtrise. Fallait ça na maîtrise avant à exposer le cambo na internet ba nous belango faut que tu dignité mobile na yé ata okeni na yo mekeni na calme kokenité faut mokembe baka ke OK parce que a tromper yo ko tromper azani mobile bala ko tromper na yé au sa comparaison te moi sina mobile yo ne moi au kosamba parce que on a compté mibali OK pas au tiki parce que a tromper yo au tiki OK pas mutu a tromper jusqu'à quand.
nga mpo na nga moto afautif eza mwasi. Ok, merci beaucoup Maman Chacha. Maman Chacha, yo bala non te oyebi mpasi ya libala te. Bon babi mwasi aza motema ya bomama, mwasi abombaka mobali toboyi te fo bomba mobali. Est ce que eza mpe obligé obi obligatoire ke mobali fo atrompe kaka mwasi? Kotrompe oyo ya ndenge nini babisi biso Mike Kalamba ya trompe mwasi na ye atrompe na ndenge nini? Est ce que atangaki ye babi bamessage ya bato babi bamessage eza yango kutu Mike Kalamba ndumba abima na basere na ye na bachanteuse na ye oyo balandaki na nsima do asakani na bango nyonso yo moni ndeni eza ya solo mpe eza ya lokuta yebisa biso na kani alobaki liboso mobali azaneka mobali mobali ata oza paster otema liboso achere otela bato oza na makila akoyisamaki c'est sûr akoyisamaki mais elakisi te ke yo nde fo okende opiblie yango na internet parce aza déjà père de famille ntango osala bongo epuis aza mpe patron na société moko epuis aza na engagement moko na entreprise moko oyo ya ye moko. Donc il fallait pas exposer. Quel que soit à tromper yo. À tromper yo, est-ce que babi aboti libanda puisque ba mota ya libanda kutu so aboti libanda moi si ya maelo osani o bomo mobali na mwana na boti libanda azaka mwana mobali na pour récupérer mwana pour le cas ta relation à la fille na mobali le bikuna le matembele est-ce que zaka ka bongo mobali faut alia kaka po alia ka matembe alia pondu te take bosali na nzambe fa mesana kana pondu be alia ka pe matembe mobali to comparer mobali na mwasi ata na bible ka o ba terre na biso. Est-ce que tu as mobile moi si na 5 mibali to 10 mibali moi ça n'a jamais mobile eza Mike aza mobali là on a répété babi aza mosali na nzambe il n'est pas fait exemple mibali o batikali aza mosali na nzambe balobi aza mosali na nzambe faut appeler ça exemple ya ba oyo bazolanda ye oyo azoyemba wana est-ce que salelaka ngo entre guillemets c'est passé bino bo condamné ka plus mobile et là peni etini mobile ya malibanda est-ce que tu éviter wana est-ce que ça m'a couple na bango et est-ce que m'a couple na bango pour dire et comme internet voilà ni nango pousser Mike à ça le loko wana sali ni nango pousser parce que tout le monde condamne toujours oh Mike azam sala nzambe jamais kosala bo et loko peni nango pousser ye à sala to konda ka mibali pamba tandis que yo mo pe na ndako moi si comportement na kati yote au poser question non yo na répondre oui nazo yo kayo yo moi si na ndako comportement mabe yo moi si na ndako ba réponse mabe voilà des fois c'est comme ba lobi boye yo boye te epso o sa compare bras de fer na mobali yo aime se pousser la mibali mususu batala libanda nous sommes musala nzambe na so meli pa musala nzambe bien sûr mais aza mobali azana makila azana ba sentiment aime so monaki apesa nga kanda aime so admeta aketa restaurant mo ba agata ase défle ba kanene longwa avandi ne ka comme mutu nyonso akoisami yonde mwasi nde osala tout ozo mobali na yo na nzela et puis na ndako ezala te olekaka opanzango ndenge apanzango na télévision boya ba bato so mo lobelango mo so abeta lisolo na ye non ye mo pe atala nanu elo nyonge pousser mobali nanga akende libanda. OK, merci na bandiko balandi, merci de partout, de wapi Kinshasa, ba Londres, ba Paris, ba France, tozana po boyo kaliso na biso ba lobi que Maman Chacha bayebi biso que moi so aza mbila musala makasi il paraît que moi so wana pe abotolaki mobali ya batu Mike Kalamba il paraît que aza pe mobali na yete ya botola mobali ya batu il paraît que CV ya fille wana pe eza mabe yebisa biso nani est-ce que fille wana pas quel exemplaire pour na Mike Kalamba Mireille de passer mon télé passer
soki mobali olingi mwasi te question bapase na ye olinga mwasi wana donc ye atalaki makambo nyonso wana te alingaki ye epuis ahonore ye apesi ye place oyo ifale azala bapase na ye wana mututu aza na bapase na ye mais ye andimaki na ye malgré bapase na ye mais apesa ye valeur oyo place atie ye wana. Merci beaucoup Maman Chacha. Vous continuez à vous abonner à la chaîne Nabino BioTV 3. Vous avez un Nabino. Tony Topé, c'est merci à Bakunion, surtout à soutenir Abisso, au Bazana pour la Bisso, au Bazana pour soutenir Bisso. Merci à Mingi, Maman Chacha, Bisso, mot de la fin de la Zandeni. Conseil de couper ça, moi si, en tant que moi si. Monde de la fin de la mais tant que moi si, conseil de couper ça y est. Aza moto ya monene ata place akei wana avant na kimia mobali ananeka mobali akozala te bana divorcer mbala tromper ya divorcer oboyi mbala tromper divorcer jusqu'à quand place okei bonne chance vanda kaka na kimia nzamba osunga ye ye pe nzamba osunga ye. Merci beaucoup, merci de partout. Topé si bambo te la biso na ba fille oyo ba landaka émission oyo ba soutenir biso. Topé si mbote na Chacha kuiba yeyo azawa sur le terrain. Topé si mbote na Leta Mireka bongo mo na bino leki na bino bo soutenir ye mingi. En tout cas tozana pour na bino za likambo zo déranger ba conseil ba nini. Tozana pour to répondre bino to pesa bino ba conseil to soutenir bino. Merci émission biso comme na suka ba gros bisous. Mouah.